Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à kokanga fraude à tous les niveaux. Après l'Iwaya Lumumba, indépendance est qui sous Moi na musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozaliwa na pona ko servir bien. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Ezo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila, umeya. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est déjà umeya Kabila. Soki le 23, élection ezalité le 24, tout sengi indépendance à biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Merci Banamboka, merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Merci Balandia 3w.congolocole-news.net. Merci Balandia Nabiso. Banamboka botu nangani. Toye lisusu lelo pona ko beta masolo ya mboka ndenge ezalaka toujours, na ndenge ya mwana musala na bino toujours. Toye ko beta masolo ya mboka. Na yebisaki bino ki ebandakate ebandi alobakate alobi a defo banda kukanisa baza bakoka batambola kate bakoma kotambola voilà bokomituna baza banani masolo bana misala na ebisaka bino ke bisika nyonso information ezali biso tokomaka raison pour laquelle tokitaki na kati ya district ya Funa epai wapi mwana mboka Gidili Bisengo azana misala mikolo ya kokutani na ba base na ye na ndenge ya mwana musala na bino toujours ndenge boyebi tokitaki poto yeba na covid donc faire vivre bino intégralité ya masolo ndenge sana kati ya koleka kuna bana mboka botala nanu bilili ya liboso bongo tokozongela parce que koloba mingi manga pasi Akoluma tikaya kina nguya nzabi akoluma misema ya kina nguya nzabi akoluma tikaya kina nguya nzabi akoluma mama kala mama ya kumu ya kina nguya nzabi akoluma bijaya kinanguya nzabi akoluma ebisengo ya kinanguya nzabi akoluma bisengo ya kinanguya nzabi akoluma makala bisengo ya kinanguya nzabi akoluma sema ya kinanguya nzabi akoluma ya kinanguya nzabi akoluma sema ya kinanguya nzabi akoluma Muna betu yani mebake yaya balo bangu na betu yani mebake yaya bisema meprise
nayebisaka bino ke misala esengeli eloba soki botali nsima na nga bozomona ke makambo ezosalema yango moko eza kutu ya koforce te nde okomona mosusu ye moko aza ye moko na ndeko na ye na famille na ye basangani basali mwa liboke na bango bato mibale je suis aimé bopona ngai toyebisaka bino ke maponami eza makambo yake boya kopona nga te eza bato bango moko bapona yo ndenge boza na kati ya komona nsima na nga masolo eza na kati ya koleka wana les œuvres qui parlent botala lolenge masolo eza na kati ya koleka nsima na nga ndenge ozangaka courant nga mpe nazangaka courant ndenge ozangaka mai ere moko mpe nazangaka mai so naza motu naoki kokima bino te naza na bino ere nyonso naza na bino ntango nyonso Merci. En tout cas, Tokota Kiawa, on est fils que tout le monde a les packs, tout le monde a fait le chemin de fer. Mais comme d'habitude, n'est-ce pas la raison? Oyo azan de konabino ya yolo, mwana nabino ya ya nabino leki nabino. Alors, toye kosenga bino kaka popesa ye confiance. Na koyebisa bino ke masolo eza bien na funa. Bana funa ya solo bazana kati ya komonana. Lelo na kotanga na nga kombo ya bato mususu te. Po ndenge ozawa nozozela natanga ke félicitations à Kingandi na kotanga yo te. Lelo tozobeta lisolo ya mwana mboka Gidili Bisengo na ba œuvre na ye, na ba descente na ye, ya bokutani na ba base, na ba comité oyo atiaki provisoirement po bayeba na ko fandisa base ya funa parce que kalate tozokota na mozindo ya masolo ya campagne. Alors bokanisaki ki eza ya kolala me nzoka bulo ebanda kosalema na CC. Boyebi ke mwana mboka Gidili Bisengo oyo tozolobela awa aza mwana funa ya solo abotami na yolo natal na benga kango yolo natal parce que nde village natal na ye mutu nyonso azalaka na epai na bango te me ye abotami na yolo akoli na yolo atangi na yolo asali makambo nyonso na yolo afandi pe na yolo tobengaka ye soso asima ndako aliaka azongaka epai na bango eza te ke yo oza ndeke oye popona nga après je suis honorable je n'ai pas ndenge bolobaka ba français yango esukisaka biso mitema soso ya ndako bozomona bino moko ke bosakanaki mingi na funa oyo eza ba journaliste ya lokuta te po biso tolobaka tango tolobaka bato mususu bayaka koloba o alekisi trop mais biso tozoloba nde vérité bana mboka nazoyebisa bino ke musala ezosalema parce que lobi tango komona mwana mboka Gidili Bisengo afandi na hémicycle okomi koloba ke
tozo comprendre te ou bien ndenge nini. Botala bakutanaki na ba mama mwinda, bakutanaki na bana yolo site, bakutanaki na bana kalamu, bakutanaki na cour des grands. Bozomona ndenge na zolo bawana bilile eza na kati ya koleka. Hein? Lolenge ba descente banda ko salema. E bongo ba mama makala balobaki nini? Toyoka nanu muke. Tomoni vraiment esengo boye mama liboso boye bisa biso na lelo eloko nini esangisi bino kati na o esika. Eloko esangisi biso awa eza poto tombola mama na biso Didil Bisengo. Et toza na esengo makasi tozui chaîne moko ya kotombola funa lisusu makasi ya koleka. Donc isiko tomoni ke tozui eloka malonga po ba chaîne bazokende kotombola biso. Yango muntu ane esengo pena makasi eloko memi biso awa yango wana toyende tosangana po totombola ye po abima akende liboso. Esengo makasi. Bofandaka na yolo ou bien awa toza wapi? Awa toza na yolo biso tofandaka toza na makala. Bino boza délégation ya makala. Est-ce que ndeko mususu akoki koloba za wana? Bon, sentiment za makasi po na bisengo lokola ndenge andimi aza kolobele ya bana funa. Toza na po kosali musali longo to pese chance. Aloba biso po funa biso eza vraiment lokola biso azate. Lokola ya ye abimi comme Moïse akata funa, to pese chance. Nous to sala et que malamu. Il n'y a pas de chance de vivre sur le terrain. On va décider. Le PCA, merci. Makasi, Koyanaye, Ndenga Sangsi Bisono Sokotoya, les Lotoyo Kaye, Toyokie. Naïbi Sakabino que je suis votre serviteur. Et si Kanyon so information ezali, Bisoto Komaka. Nasanga pona zo zéro. Ngapena lobakiti. Voilà. Bokomona des fois bilongi abatu mususu nanu baye awate mais tokosenga kake tosala mobilisation toyeba na kozala na confiance na biso moko cette fois-ci tosala ba erreur ya kokimela sima ya ba 2000 francs ba 1000 francs na ba polo na ba mungwa te eloko oyo ba peseli yo mbongo ozimbongo na ye ata 10 francs ata olakeli ye mabe yeba ke bilakeli mabe one kozwa ye te nde bambe babosalaki liboso mpo na nini ozwi voi na yo oteki yango moye na 2000 sikoyo komi koloba ke ye kaka soki na votaki ye te oliaki mpe 2000 na ye 2000 wana nde moto ekangi yo soki olingi ke ozala na pouvoir to autorité likolo ya moto wana zwa voi na yo pesa ye ofele kozala na contrepartie epa na ye te soki oponi ye omoni ke makambo akomi kosala ezo répondre na batante na yo te soki olobi liloba moko okoyoka kaka bana bakomi kobela ye okoyoka kaka abukani lisusu mpo na nini parce que yo opesi ye voi ye sikoyo aboyi kosalela oyo bosali nini boyokanaki. Merci Balandia, émission meilleure de la RDC. Cette fois-ci tolobi boye tolingi lisusu bavantirier te toboyi makambo ya mungwa toboyi makambo ya 10 francs toboyi makambo ya polo hein? Et olingi meilleur de la RDC linga mwana mboka Didil Bisengo olingi mboka na yo ebonga sala choix na yo na bapanzi sango nde okomona mususu esika zali o akomi osala campagne est-ce que nga na lobi bo voter na lobi botala ba œuvre eza na kati ya koleka misala ezomona bana mboka tokitaki na terrain tomonaki vraiment lolenge masolo eza na kati ya koleka funa eza ya kokweya parce que bango moko balobaki toyoka nano balobaki ni
Singo na papa. Et awa pona ndeko na biso, mwana na biso, yaya na biso, leki na biso, alingi apostile. Biso na funa awa toza bina na molobelite. Yenda linga bimaloka molobeli na biso po ake na parlement biso ni tozo tinda ye. Kwa kinokisa musala alobela biso ba difficulté o toza nango na funa awa. Yango nde toye awa tosangani lokola mutu moko en tout cas nzambe tobondela akosunga elongo na ye aokobeli en tout cas biso kolekana te biso yango lokola totelemi boye en tout cas tozotindika ye topesa ye mosala akende mpe akolonga nde akoyeba kozongela biso mpona mosala biso mosala na biso yango c'est ce qui fait la différence avec les autres nde okomona place ozali o alekisi alobi trop il fallait que sikoyo olingaki nalobela na natangaka kombo na yo le meilleur de la RDC tozali wana pona bino ndenge tolobaka vous servir c'est notre devoir numéro na biso ezoleka ozana posa ya ke ba rendre yo service ya kitoko tosala lolenge ozana kati ya komona wana benga biso na numéro eza wana campagne yango bofandi ya bozoloba te et il y a n'importe qui te nous doit coller kana émission meilleure de la RDC. Totanga ka bakombo ya batu pamba pamba te. Awa soki oleki c'est que il y a deux éléments de preuve. Il y a conviction parce que tokoki koleki ça n'importe quoi te na émission ya ba responsable loko la meilleure de la RDC. Émission à Bana Mikete. Merci Banamboka, je crois que ba notable ya Yolope Balobaki. Toyoka Bango. Ndenge tovandi boye tovandi pona tovandi pona oyo eza ko projeter avenir ya mboka. Donc 5 ans oyo tozoluka oyo kopesa ndeko eza lokola tozopesa 1825 jours. Ce qui tozusali marche en arrière 2011 tilelo. Baoyo babimaka baoyo batambolaka bayebi soki mboka ekeli bosoto mboka ezongi sima batu totinda na l'Assemblée nationale boyebi basor na bango donc ndeko na biso avandi awa na point de vue na carrière na ye na de litige envers personne oyo azan ndeko na biso so tozawa tozaba congolais mutu na mutu azana place akendaka kotelema koluka et na bisika tozokende koluka bana totindaka na ba classe baleki ba papa ba mama oyo il faut tosunga toyebi vinini oyo congolais azoko vivre lelo tozana souci wana congolais nyonso a vivre bien parce que na mboka oyo il y a des potentiels et bato oyo bazako sala bango moko bayebi esika bachaka yango soki tozana batu oyo bakotelema atali libumu na yete atali poche na yete atali libota na yete aloba ono ya Congo mboka oyo kokende liboso. Donc choix oyo tokosala eza lokola tozo décider pour l'avenir ya mboka. Politique ya mboka esepelisa sungati. Voilà ya solo. Mais tango na moni ba idée ya ndeko. Ba epe ba monanga kokola kobota ba bazali. Mais tango na moni ba idée ndeko na bete makanisa bo photo sala nini. To chate kwa puye tenga linga la bakino photo chango poa. Ndena koti na makambu oyo. Tolingi Congo ya lobby ezala Congo ya mayele. Puis Congo ya bato ya mayele. Alors to bandaki moi ba sensibilisation na biso moke bandeko baebi parce que mingi bozawa bozali ba délégué ya ba base. Deuxième dimanche ya mois de novembre nde tozo clôturer mais toko clôturer ndenge nini. To sala marche de santé. Donc organiser match ya football. Donc organiser match ya basket. Oui, tous en ba maman bilenge tous ça ba match de santé ba maman ba obete la biso nzango. Po eza biloko bango ni batangisa ki biso. Na éviter so makanisi ona bomoni ngo ndenge ni. La malamu. Obete na makanisi ona. Bomoni déjà, où est échantillon. Kalaté, il y a une grande manifestation. Où est-ce qu'on a activité belé.
na kati oyo nde bokoya kosala découverte ya kie Gidili Bisengo. Bana mboka nazoyebisa bino ke bozala mobiliser parce que kozala kitoko. Hein? O nga nazalaka sportif, o nga nazalaka mama nzango, o nga na betaka soki ndenge nini. C'est que ba activité kozala ebele mokolo wana d'ici là. Mais sinon, une chose est ça que boyeba ke kosala RRT. Ozana funa kosala RRT. Ozana funa kosala RRT. Kokoya na bambeba oyo tokoya ki na ngola fois passé. Boyebi tolosolo bela mingi na o etali responsabilité. Responsabilité c'est ça que omoni c'est toi qui as le pouvoir en main. Omoni kaka moi mukanda mkeyo zalaka na ngo néglige kawana. Et ça beaucoup nzimo bimboza na ngona mabo. Et soki oyebi kosalela ngote lobi kuna okoya kosimba mutu. Et nous avons constaté une chose, c'est ça que bomoni ndenge tolakisaka bino koto oyo batu bazindi, koto oyo mai esate, koto courant esate, koto oyo babomi, koto bakangi, koto oyo bakati makambo wana tosalaka yango na ba moyen propre na biso, na ba effort personnel. Ndenge bomoni mwana mboka Gidili Bisengo tango abukanaki awa nazosenga nano rejiba l'exanga extrême ke ya bilili wana ndenge abukanaki na période to banda kokita komata pona makambo etali ba fichier électoral ezalaki na 2015 na janvier ya 2015 oyo to bandaki kolobela makambo ya ba fichier électoral to banda kokita komata ba marche epai ba kwesa biso kotoyo mabe nde mwana mboka oyo akendaki kokweya abukana. Chers internautes ya Congo Local News, awa toza bongo na CENI esika wapi ba opposant ba eko déposer calendrier réaménagé au bango va proposer na CENI ba meka ko apprécier yango parce que le calendrier électoral global publié par la CENI a beaucoup d'irrégularités, notamment les biais inconstitutionnels et tant d'autres éléments relevés dans le calendrier. Yango CENI, yango opposition dans son ensemble, va proposer un calendrier réaménagé. Yango ba ekotika nakati ya CENI, tokota nakati na bango, tokuta dina bino sima, soki sikoyo boye bisanga mutoyo abandi ko bunda boye sans que ba pesa ye 10 francs mutoyo la kisi déjà volonté il y a changement sans que azalana eloko moko ya kolia ba pesi ndenge nini akozanga kolobela bino par rapport ya ba préoccupation na bino. Biso personnellement bato a presse to monaki ke pona funa choix na biso eza likolo ya mwana mboka Gidili Bisengo. C'est pourquoi to tindika ki liboso boyeba na kwa puye. Et je crois funa eza na 12 sièges. Mais na 12 wana toza na posaka ya moko. Parce que na ba commune mususu to tie bato mususu. Hein? Nena alo bana tala mitema ndenge komi ko beta ba mususu. On pose ba mususu posa ba melanga mobima. Mais yo bino bo to tikeli bino temps mulai bo sali lote quand même. Et cette fois-ci, ceux qui vont constater beaucoup moins que ba journaliste ba sali bango boye beko. Hein? Na boye to kuzui ba mususu na boye to zui ba mususu. Et nous sommes là que pour soutenir tozala na ba oya biso kuna. Ba oyo to tutanaka na bango po soki na yebi ke population ba bengi biso ba lobi ke mwana mboka ndeko Costa
tala na makala tala na yolo nzela eza ya kobeba route universitaire eza ya kobuka na moyen ya koleka eza bien te. J'aurai la possibilité ya kobenga directement honorable Guidi Bisengo mwana mboka signalé kuna kotoyo eza ya koyini. Contrairement na bandeko bayaka na molo kuta moko boye oyo basana donc à mesure ya kosalela te biso tolobi boye mwana mboka Guidi azokende po akende ko koto aya kotonga nzela te. Et je crois na message na ye akutanaki na base ya yolo kalamu makala pona bayeba na commettre ba stratégie ya lolenge nini bakoki na ba donc non seulement on a lingana bosana po bayeba na commettre ba stratégie ya lolenge nini po to se lancer na campagne apeta ki c'était na lisolo moko et sepelisa kinga makasi toyoka yango nani. Na pesi bino merci na ndenge bo répondre ebele na invitation nanga. Na pesi bino lisusu merci parce que bozaki na mambo ebele mais bozui temps ya koya koyoka biso. Mbote mbote na kombo na Yesu Kristu. Gudil Bisengo aza nani? Ya solo naza mwana na botami na yolo. Na botami na Dembo numéro 24. Naza mupaya te, naza mwana na bino, naza yaya na bino, naza leki na bino, naza ndeko na bino. Na ye liboso na bino po naza na posa bino nde bopesa nga musala. Batu bakendaka parlement, bakendaka kolobela biso, balobelaka population. Yango kozala pembeni ya ba politicien et pesi biso pe mayele. Tolobi pourquoi to mekate po ba l'équipe biso pe na mayele? Ah, na lobi bon, baninga nanga ba obi yo lokozaka na ba courage na ba entrée mambo ebele toponi yo ozala député na biso na Funa. Alors, bokoki komi tuna pourquoi totie candidature na biso na Funa? Pour rappel, na koyebisa bino musala ya député eza nini. Député musala na ye eza ko contrôler action ya gouvernement. Kotala ndenge gouvernement azosala musala na ye. Musala ya député eza lisusu ko voter ba loi. Et puis ko représenter circonscription na ye. Lokola bino soki bo pesinga ba voix na bino na kekuna, ngande ifona loba. Makambo nazomona ezo simba te. Makambo nazomona batu bazo vivre malamu te nde na kokende koloba na parlement mais pour na repesa par exemple la mukuse belé baza ba locataire awa est-ce que boyebi ke na mobeko esengeli na locataire apesa kaka 3 mois ya garantie mais na banda ku bopesa ba 10 ba 8 ba 10 mois ah voilà soki totie candidature na biso wana justement eza pona ko lutter contre ba injustice sociale. Ba injustice sociale eza ebele. Ndenge nini yo mwana atangaka, ye mwana atangaka te. Ndenge nini balobi gratuité ya enseignement primaire, si lelo bo futela bana primaire Minerval. Ndenge nini ya beli azui ba soin ya bien, yo zo kozwa soin te. Ndenge nini ye ayibaki to ayibi yo, batie na kasho ye lokwa azande koya babimisi ye yo tikali na kasho injustement. Non, eza na mibeko oyo ezo batela mutu. Eza na mibeko oyo faut ba quitter mutu soki aza innocent. Mais justice eza instrumentalisée. Mais eza ba loi oyo ba représentant na biso na kati ya hémicycle wana na palais du peuple basengeli ko défendre. Mais eza en souffrance na ba tiroir na bango. Bazo koka kosala ngote pourquoi? Parce que bazo zwa kanyaka. Bazo zwa mbongo, bazo ta ba poche na bango. Ngala vandi na bino. Omonika ngungi azo so na tumbumani azo swa penga. Ndenge ozanga ka courant nga pe na zanga ka courant. Ndenge ozanga ka mai hermo pe na zanga ka mai. So obetelinga kokoko okomona nga. So ki oke voter batu wana o basi ba sala déjà. Ok, luke place ni. Oye mi place omona ye. Oye
oyebi place yo ke komona mama wana komona ka ba policier ba bimi wana nga koto ba papa na nga pe na mama na nga ba kota donc naza mutu na oki kokima bino te naza na bino nyonso naza na bino ntango nyonso yango nasengi na bino soki bosali nga confiance nga na nasali te nde natelemi boboloba asalaki deja azwaki mbongo na pouvoir azwaki mbongo na mutu boye nga nanu nasali te nalingi nde bino bosala nga confiance bopesa nga mosala mayele eza nango mayele eza mpo nasali journalisme nasisi na ifasik donc naza mutu oyo nayebi mpasi ya peuple yango nayebi mpa na bino nga nabimisi polo te bapesaka bino bapolo bovotaka bangozi bazongela bino bapesaka bino soki bapesaka bino soki banini wana bazongeli bino mais soki toarrive koimpose voi na biso na kati ya parlement baloba ete chômeur oyo asalaka te chômeur oyo azala na tungumani awa ntongo ti mpo koyoke mosala te mpo mosala eza na mboka te bareforme ekota babandokanisa chômeur oyo bapesaka ya ata $200 eza mabe mboka oyo eza na mbongo soki bato ya solo bayebi koloba balobi eke baloi oyo tokopropose bavote endimami situation mo nyonso ekochange eza nango impossible te nga na ye obongisa nzela te na ye otonga nzela te na ye kaka mpona tolute contre injustice sociale ndeni nga mwana nanga azotanga na gazelle yo mwana azotanga na kami na ofanda na mabele ndeni na ntongo yo lamuki oyeba te obanda osomba na olipa ndenge nini ndeni bokufeli mutu bozoyeba te bobanda osomba cercueil place nini ndenge nini olamuki na ntongo bozoyeba te bana nanga bakolia nini non tout ça doit changer et cela va changer comment so bopesi mutu na bino confiance tout le temps oza na posa omona nga okomona ngai omoni nga liboko nasala 6 mois navanda mpo toenda kodiscute barévise fichier électoral te bachange yango te nga babuka nga liboko oyo bato bavandaki kote nazalaki baza omona bayebi pourquoi nabuka na liboko bajournaliste baza na bayebi donc c'est-à-dire que nakuei te nauti soki wapi me naa na histoire mais histoire ya moto eyebana soki alobi soki alobi te azoleka na ye kaka okoyeba ye mpe te bamama na nga baza na nga kote oyo bayebi oyo nauti na bango ntina ya boye bayebi yango na mitie na disposition na bino oyo nyonso aza na motuna ya kotuna nga atuna biso toye toza bilongi ya sika toza soki lelo na bimi eza lokumu ya funa mais particulièrement ya kalamu et plus précisément ya yolo mpona amona na bino na botama awa na dembo 24 na baba bajanana na amona mabele nasengi na bino mosala mpona ozalaka amona mosala na bino oyo boloba nga na omema kuna oyo boloba nde toluka tosimposer mpo makambo échanger tomona bato mosusu bazolute mpe na mboka mosusu alute mpe likambo mpe ebongwani et pourquoi pas gratuité ya enseignement primaire ezala bana na mwana no akenda na classe afutaka te eza impossible te changement eza possible nge eloko etindi nga mpenza na tya candidature na nga eza mpona injustice sociale na supportaka yango te bato oyo baza pene na nga bayebi na sur parmi bino batémoignage mpe eza voilà bana mboka soki bolandi message ezokende na angle moko boye oyebi nalobaka eloko wana chaque fois que nous les journalistes biso bapanzisango nde toyebi mingi toyebi mpe malamu mboka koleka baoyo bayebisaka bino ke balingi bino wana epi biso nde tolingaka bino koleka mpona nini parce que biso nde toza na bino en contact toliaka na bino tolalaka na bino tozobika na bino vi nyonso wana raison pour laquelle tozwaka tolakisaka mais bakokaka kosala te c'est pourquoi tolobi ke pourquoi pas tomekana nous commettre branche mususu na biso kati na esika oyo bazwelaka badécision mpo bayeba na kozala barepresentant na barepresentante na biso etant parmi d'autres nde toponaki mwana mboka Gidili Bisengo azala lisu na biso kuna soki eza ya koyinda tobengi
akozala na facilité ya koalerte yango mbala moko. Eza lokola ba mususu to tindika bakenda tokomi kokomela bango lolenge nini bakoki kokende eza lisusu te. Non, cette fois-ci tolobi ke bo tindika bango bazala ebele. Parce que ceux qui ba journaliste pe bazala ebele ba pandisa ngo bazala ebele kuna bakozala na bloc na bango oyo ke ceux qui basangani 10, 20, 30 balobi liloba bakoyoka bango. Et ceux qui akeye moko bakobunda ye. Voilà pourquoi tokaboli ba na funa na lukunga na chango par-ci par-là na kati ya ba district nyonso wana tina bamboka na ba province ba candidature ba journaliste baza. Merci bana mboka, merci balandi ya émission meilleure de la RDC. Meilleure de la RDC c'est ça. Bomoni bolandi et tinenge tozana kati ya loba wana bozomona bilili eza na kati ya koleka. Campagne bandina nute, c'est pourquoi bomoni to se réserver na makambo ebele. Mais sinon moi makambo eza moi mingi ya koloba. Eza ebele. Boza la mitema pio to koya lisusu. Cette fois-ci responsabilité ya moko na moko na kati ya mboka na biso. Botika la malam to kotani malasi. Merci bana mboka, merci balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Tous êtes déterminés à kokanga fraude à tous les niveaux. Après liwaya Lumumba, indépendance ezalaki lisusu te. Mwana musala na bino toujours to ebisaka bino ke tozali wana pona ko servir bi. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisa ke Kabila alingi te baélection esalama. Umeya Kabila, umeya. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. C'est dit umeya Kabila. Soki le 23, élection ezalité le 24, tosengi indépendance biso. Kaka na masolo ndenge ezalaka toujours. Ezosala pasi, toloba te. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité.